va passer 30 jours à Molili pour baza na courant te ko kamwa botala tabino moko quartier des intellectuels les angi courant snel lobini. Makelele ya ngongi bozali koyoka ezali ya talaku ya zaiko nonote ezali ne bana ya petrole bazali ko beta ngona kati ya lemba molili ya kosakana te zaka kobana na veni Lwebo tina super lemba molili ya makasi bande kokotio bakoma na maka kobika na mwinda ya kitemu na pona kotekela tala neti na pharmacie mwinda toujours ya kimfransoni boyebi ba mwindo ndenge bebi saka zolo lokwa mutache tumaku yango na lemba bakomi kosala pasi pe mapona courant esali mwa mikolo ebele tozalaka na courant te sengi na bakonzi ya leta bakanisela biso mpona problème ya SNEL tozo comprendre te SNEL entre bafacture na bango ezoya me courant eza te tozofuta kaka bafacture na so baye mpe baza kosala biso manianga boye kogrimase biso kaka tofuta courant kana vande nazosala kaka bradage ya monnaie me na molili tala kaka na mwinda ngo na kosalela nasi nazwa déjà $100 ya faux billet awa likolo ya manque ya électricité bande kwa SNEL bonzi melangai 5 chantiers côté électricité ti siko mobulo eza nanu réforme ya Janine Mabunda ministre il faut ça la mapo ebongisa makambo ebele po molili na Kinshasa mobimba bato baza kolela mikolo nyonso ya sala bondi melangai na lemba ndenge zalaka na ekomi lelo kokamwa